batata bamama bandeko napesi bato nyonso mbote oyo bakolanda life ya lelo ngai komonanga Clarisse Akwalabi banata bato oyo bakolandela nga na WhatsApp na Facebook napesi bino mbote awa nazoloba depuis Allemagne mpona tozo parce que nakozela bango na esika oyo esika nga nakozela bavampire ezalaki esika oyo sikoyo tokomi na esika yango oyo nakozela bavampire parce que nayebisaki déjà depuis kala que non na Congo etikala kozala na république te na Congo batikala kosala projet de société babengi république te kuna ezali on roule mbeba moto na moto azoyaka na orgueil na ye moto na moto azoyaka na domination na ye moto na moto azoyaka na bakisi na ye moto na moto azoyaka na likundu na ye oyo bakoko na ye batika ye mpona kosala loi na kati ya Congo e makambo wana tozomona yango depuis yulu ezali te ke ebandi sikoyo ebandi depuis yulu depuis na ntango baindépendance kuna ebotala sikoyo makambo nyonso tozoloba nyonso ebimi sikoyo na mpolele ebimi na mpwasa ebimi na mpolele sikoyo ebimi na mpwasa wapi na Perpignan donc tozosala awa tozolakisa moto nyonso oyo aza na miso te amona même ata bozosala semblant que tozomona te me bozomona bokomi na soni bokomi na vrai soni bino bavampire bokomi na vrai soni bokomi na vrai soni parce que makambo oyo toloba bino moko bokomi obimisa yango bino bavampire e bavampire yango bakanisi ke ndenge bango bakosala depuis yulu kuna ndenge bakoko na bango balakisaki bango ndenge motindo ya kosala ya kodomine ke bato ya kodenigre ke bato bacomplexe depuis bakoko na bango e bango bakanisi ke so bango baye na mboka bato mosusu bango bakosala motindo wana lokuta toso otindi ba PDF toso otindi ba PDF nyonso toso okomi toso otindi partout mpona kolakisa ke oyo ezali Congo te ici on ne roule pas mbeba awa ezali mboka ya bato eloko nini tolingi otalisa lelo tolingi otalisa lelo ke eza na bato baza bacomplexe c'est-à-dire soki amoni moninga alati kitoko akomi complexe na moninga wana akomi complexe na lumière ya moninga c'est ça enga na banda déjà koganga déjà depuis kala mpona koloba botala motindo ya bato oyo bazali intégrité bato oyo bazali intégrité bato oyo bazali complexe bato oyo baza na kati ya sorcellerie bato oyo baza na kati ya domination bato oyo baza na kati ya bakisi bato oyo baza na bakalebase bato oyo baza na kati ya likundu yango oyo ebimi e babombana na nsima nini babombana na nsima ke biso toza bakongolais baza bakongolais te baza bandoki d'abord bazali nani avant tout bandoki oyo bazobombana na nsima ya mo biso toza bakongolais que biso tozali bakongolais alors que bazosala sorcellerie oyo biso toza bapoliticien oyo biso toza bacombattant lokuta batikala kozala bacombattant te batikala kozala bapoliticien te bazoregle bacompte na bango na bafamille na bango wana nde likambo koloba tribalisme ezali kuna te régionalisme ezali kuna te ezali sorcellerie à ciel ouvert et Dieu merci tozopesa merci na Facebook tozopesa merci na WhatsApp mais botala sikoyo moto asali Facebook atikala koloba te ke Clarisse Akwala kota na Facebook te Clarisse Akwala moto asali YouTube alobi te Clarisse Akwala kota te mais botala ba vampire mosala on ba YouTube onga na bando kosala depuis 2008 près de 5000 vidéos bango ba bloqué yango je dis d'accord bosali bien le kola ba bloqué yango bozo pesa nga ba argument et siko bokumo yoka siko ba argument ya Clarisse Akwala et ba argument ya Clarisse Akwala bato oyo bako vivre makambo na Perpignan balobi Clarisse Akwala aza na raison boyoka ki Jacques Sokuya non abi Clarisse Akwala aza na raison voilà nakozela bino na esika wana ke bino bopesa nga raison nanga
Et maintenant bino so pesinga raison nanga maintenant ngana kuma expliquer bino siko ngana yebisa bino na kati ba video nanga que bakamati bakisi bako bwaka na kati ebale na place oyo ezalaka na matourbillon bo na kati ebale mpona kobloke projet de société nyonso oyo congolais akosala ekosimba te naloba yango nalobi bakamati moto mobimba bakangi ye na nzete bakundi ye mpona nini so bakundi moto mobimba ndenge wana mobesu mpona makambo nyonso bino kosala ekosimba te naloba yango lelo tosuki wapi lelo tosuki wapi lelo tosuki wapi n'est-ce pas John Benit azoloba que biso na ba Bernard Pongi toza ba famille biso na ba Tati Mabiala toza ba famille biso na ba na ba tamba biso nyonso toza ba famille bango nyonso baza ba famille alors boni bango bakozwa ba problème na bango bazwi na Tati Mabiala oyo Tati Mabiala alobi na bango que bino bokolinga ko évoluer te ngana ke na nga kosala na Congo na komi na nga kosala kuna na opposition mais bango bakosupporter eloko Tati Mabiala aloba wana te maintenant sikoyo boye comme bango bakosupporter eloko Tati Mabiala aloba wana te allez bango sikoyo bakomi kolandela Tati Mabiala et botala sikoyo stratégie bango basali bango bakomi ozela que soki Tati Mabiala ke matanga ya Pascal Isuba o Pascal Isuba tika kokomate ko songa na kufi Beri Martin koyaka te Tati Mabiala koyaka te XY koyaka te tika kokoma bongo te alors tala bango bakomo régler makambo na bango na laksi bino siko likundu ya bato place wana eza likundu bondoki ki motema mabe ki complexé na laksi bino e ba complexé wana ni bango wana moto ba etufa Pascal Isuba parce que bango pona nini il faut se poser question mais pona nini bango basala Nibolek ou bien Nibolande mais pona ba étouffer Pascal Isuba bato bati komona que yaza en réalité azana ni moteke avant yo zala na kati ya région avant yo zala na kati ya Nibolande ozana ni ndinga na yo ozali nani accent na yo ozali nani couleur na yo ozali nani identité na yo avant ozala na kati ya sud ou bien ozala na kati ya Nibolande ozali nani identité na yo ezaki stratégie mpona ba aveugle bato que mais Pascal Isuba aza moteke bino oyokaka expression balobaka même bateke balingi même bateke balingi kozwa mokonzi même bateke balingi koloba mais parce que bayeba teke te ezali ignorance nazotalisa bino ignorance ya bato ki motema mabe ya bato motema likunya ya bato ke bateke bango bakomi bato mais Pascal Isuba azaki avant tout moteke yango nazolakisa bino ezala moto moko aloba ke bino bakasi bino bateke bino kozwa pouvoir minga na kamwa nayoki moto azolobalanga ke est-ce que bino bateke bino kozwa pouvoir minga na kamwa ngai mais Pascal Isuba azaki nani mais soki déjà yo ozomona te que Pascal Isuba azaki moteke mais yo ya kolobalanga que est-ce que bino bateke bokozwa pouvoir mais c'est que vous allez vrai aveugle et tant on a yebise ndenge wana kukao donc ayeba atikala même pas koyeba te que Pascal Isuba azana ni moteke azana nzebi momoni ignorance eza na kati ya Congo bato bazosala ki stratégie ya bondoki ya motema likunya bameli champagne bayebi champagne ezali nini te bayebi champagne te bato bakende hotel bayebi te hotel ezali nini moto alati cravate bango bayebi te que cravate ezali nini bakobosalela yango problème bayebi cravate te bayebi hotel te bayebi champagne te bayebi yango te bayebi mokonzi te bayebi mokonzi bateke soki mokonzi bateke akufi basalaka nini bango bayebi yango te e bayebi matanga te bayebi yango te bayaka noki na Facebook bato bazali déconnecté na baracine na bango wana babengi bango bajobaton bango wana bavampire oyo toyebisaka bino bato bakende olongolaka bilamba na miso ya bato na Gertrude Malalu Kumba awa sikoyo tozobimisa bango
moko na moko na moko na moko parce que nakozela bango nene esika wana batikala komona Clarisse Akwala te balobi ke Clarisse Akwala aza na liboma nalobi ya bon sikoyo Gertrude Malalu akolongola bilamba na miso ya bato bino obengi ye nani Gertrude Malalu alobi ka azalaka na pembeni ya professeur Lisuba Pascal ayebisaki na Gertrude Malalu akenda kolongola bilamba bino bolobi ke Clarisse Akwala aza na liboma sikoyo Gertrude Malalu azali nani awa nazopesa basakalana na dignité ya moto te dignité ya moto basakalana nango te enga siko nazwi bino siko na esika wana siko Jean-Hervé Bantimba lipasa lokuta moyibi ya fossoyeur bakamata photo ya Clarisse Akwala batia mpona siko badétruire Clarisse Akwala awa nazolakisa bino bacomplexe bato baza bajaloux bato baza baescroc bato baza miyibi bato baza na manipulation bato baza na sorcellerie nazotalisa bino bango mpona nini parce que nani bamwana mwasi oyo asalaka baanalyse te e mwasi yango azosala baanalyse na ndinga na ye azosala baanalyse te ke azosala yango na français te azosala yango na lingala nani bamwana te aloba asisi bwana kaza na liboma te oyo te asalaka na Sassou Nguesso nga abia bon oyo azwaka bangiri nga abia bon bolakisa eza te basuki e nani azosala yango nani Bernard Pongi alias Sommeil oyo ndeko na ye ezali nani Tati Mabiala oyo ndeko na ye ezali nani John Benit bayebani bango nyonso bandeko me bazosala semblant ke bayebani te lokuta balia nani balia Gervais Mbumba oyo akokoma balivre parce que bango bakoki kosupporter évolution ya bato te kaka ndenge bango basalaka mpona kobloke Pascal Lisuba oyo azalaki moteke azalaki avant tout moteke atikala kozala ni bolandi te akoloba makambo ya panafricaine azalaki ni idéologie mosusu na kati na ye ali bango babloke yango mpona nini bazalaki bafranc maçon bakoka kosupporter idéologie wana te omoni bakoka kosupporter idéologie wana te donc nazoyebisa bino ke bango sikoyo bazwi sikoyo Gervais Mbumba baleye bavampire bacyber vampire cyber c'est-à-dire bakoti sikoyo na kati ya internet batiki bandako na bango na bakalebasi na bango baye sikoyo na kati ya internet mpona kosala sikoyo boye mpona kosala excusez nani donc nakoloba ke bazwi sikoyo boye babomi sikoyo Gervais Mbumba ndani yango Gertrude Malalu Jean Lewis nazolakisa bino likundu bato babombani na nsima ke biso toza bajournaliste biso tozosala politique lokuta bazosala sorcellerie na kombo nini na kombo ya Congo République du Congo atika kosalama te mais bango babombani na nsima ke biso tozosala politique biso tozosala baassociation na biso eza lokuta bazosala bondoki Bernard Pongi Jean Lewis bango nyonso wana bandeko na batati Mabiala na John Benit bango tu bandoki bango nyonso wana association wana nyonso ngana zotanga bakombo wana bango nyonso baza bandeko baswana na Tati Mabiala mpona nini parce que Tati Mabiala alobi ko me bino bolingi évolution te comme bino bolingi évolution te tofanda kaka na kati ya baguerre touti na kati ya baguerre mais bino évolution eza te nga nake kosala kuna na Sassou Nguesso 8% nake kosala na ye tala epai bango sikoyo baza na problème na Tati Mabiala mais soki bino boza famille na Tati Mabiala
eko tati mabiala azwi décision na ya kosala kuna na Congo bino bovanda na tati mabiala boloba bo biso toza d'accord na yo te mais bino sikoyo bokoma okota na nsima wana mpo na botia problème na bino oyo eza privé ya famille botia yango na nsima ya Congo bokoma manipule mokili mobimba babenga yango bondoki problème na yo privé oyo oza na yango na ndeko na yo yo tia yango ekomi ti ekomi problème politique obatami na nsima ya Congo mpo na olakisa na bato ke nga bamilito na nga balobi boye lokuta John Benit bino osaka politique te babembe oyo babloka Sassou Nguesso babembe oyo babloka professeur Pascal Isuba bango wana esiko bomoni ke makambo yango yiko bibana nini na liwa ya Pascal Isuba parce que ni yango oyo nakanisi mwasi ya Pascal Isuba na bana Pascal Isuba basi ba comprendre Jérémy Lisuba ke kosala politique na ye mwasi ya Lisuba kendaka na Congo ayiko comprendre bazwa Pascal Lisuba oyo aza moteka en otage batia ye na kati ya Nibolek mpo na bato bayeba te kome Pascal Isuba azali avant tout un teke botuna nani bato na kati ya Congo wana est-ce que bino boyebaka ke professeur Pascal Isuba aza nani moteke avant azala Nibolonde bayebi te bakoyebisa bino ke non Pascal Lisuba azali Nibolonde te Pascal Isuba azali avant tout un teke oyo ezali révélation mpo na bato ebele e Sassou Nguesso Denis azali kote musu moboshi kote musu mokoyo e bakoyo batelemela ye bamboshi mpe batelemela ye est-ce que bozolanda mais bato mingi balobaka kaka ke Sassou Nguesso aza momboshi non azali bakote mibale donc il faut ezala clair parce que tozotalisa bino epai oyo baconfusion eza na kati ya bamutu ya bajoba ton alors Munari azali nani est-ce que Munari amonisamaki na matanga ya Pascal Isuba Claudine Munari amonisamaki kuna na kati ya salle wana na kati ya église kuna amonisama est-ce que bamonaki ye kuna na kati ya salle na kati ya église wana amonisamaki kuna mpona nini bakomomona kaka na nsima akoma okende ojoba foto na cimetière mpona nini mais ezolakisa motindo ya bato ezolakisa manipulation soki Claudine Munari aye matanga ya Pascal Lisuba mpona nini ya kokende officiellement kuna na kati ya basale ndenge bato nyonso bakendaki na kati ya sale te mpona nini oyo aye ekomi kolekaka na nzela bacimetière na nsima elakisi à quelque chose malheur est bon c'est-à-dire eloko Claudine Munari asali wana etalisi ke bango wana moto bakolia Pascal Isuba na nsima bango wana etalisi bandoki bato basi baboma bato Claudine Munari moto azoloba bango nani Bokilo Edgar Bokilo alobi Claudine Munari wana asima bamindoki aboma bato ezala moto mosusu alobi Claudine Munari bato bakosala faux billet ezali Claudine Munari basi baloba eza na internet tozolakisa bino ezaleli ya bato oyo bazalaki entouré na professeur Pascal Isuba mpona nini parce que professeur Pascal Isuba akoli na bamboka mosusu akoli na kati ya Congo te donc ayebaki ezaleli wana te nazotalisa nazoloba te ke Pascal Isuba azalaki na raison te nazotalisa bato oyo baza baveugle oyo babengi bango bajoba ton bango wana bavampire alors botuna nani tata ya Bernard Pongi alias Sommeil eza nani bato bakokosa professeur Pascal Isuba batata ya Bernard Pongi botala sikoyo likundu ya Bernard Pongi ayebi culture ezali nini te bayebi yango te bayebi culture ezali nini eloko esimbaka mboka ezalaka politique to culture eza nini culture
eza nani bascience, eza nani technologie, moto esimbaka mboka, eza politique te. Botala sikoyo Bernard Pongi alias Sommeil akamati biloko ya Norba de Paris, a détruire yango à ciel ouvert. Donc tozo laksa bino awa tozo pese bino bato ndenge nini mitema ya bato ezali, akamati biloko ya Norba de Paris oyo aza na kati ya culture, oyo aza na kati ya art, azobuka yango à ciel ouvert. La vidéo ezali tozo laksa bino. Alors toleka sikoyo na Roland Levin-Nitou azobimela bambombre ya les indignés 242 motakala na butu. Roland Levin-Nitou azobimela bango motakala na butu, bango nyonso bakima. Botu na Régis, botu na Eric Bandu, balia 500 euros ya Eric Bandu, lisange kota mobulu bato nyonso bapanzana pona nini Roland Levin-Nitou azobimela bango motakala na butu. Maintenant tango bango ba le Gervais Mbumba, tango bango basali que biso tokosala il faut président la diaspora ezala lokuta ba le 500 euros ya Eric Bandu na ko moto aloba makambo 500 euros ya Eric Bandu Clarisse Akwala na lobelango lisange kota mobulu ba jetudu malalu ba pakata bato na bato bakena na esika na bango bayoka na lisusu te. Donc balingaki osala nini, balinga kozwa titre ya président ya diaspora, bandani bakosala yango Roland Levin-Nitou na bamalalu ngo osala yango nako nalobi lokuta na bino ekolekana te. Bato bazobomana na nsima ke biso tozosala politique na kombo ya la diaspora bango wana, nalobi lokuta bozali na lokuta, bozana moyibi bokozwa titre wana te bino bandoki. Roland Levin-Nitou laksa video bino osala ke bino bozali bongo luka président la diaspora, bo laksa video wana ezali na Braza Paris Info. Alors nani abimisa bato nyonso tu bazo bato nyonso? Aristide Mobebisi. Journaliste nani oyo kati ya Congo, oyo na kati ya ba diaspora na ningina loba na kati ya Congo te, mais na kati ya diaspora oyo apesaka micro na ye na bato nyonso baza mibale, oyo batalisaka bilongi na bango baza mibale, Bob Baka na Aristide Mobebisi. Soki bazosala ma interview bango bazolakisa bilongi na bango, bazolakisa pe bilongi ya bato bango bazosala interview, mais botala siko ba interview ya bato mosusu bazo journaliste azo poser moto la question mais elongi na ye bazomona te, mais zotalisa déjà bino omonaka Aristide Mobebisi ntango azosala interview na ye alakisa elongi ne te. Mais comment bato bakomi na air du verso, na air ya ba photo, na air ya ba vitesse, na air ya information? Yo sali interview na Tati Mabiala, yo na ningelo loba Aristide Mobebisi asali interview na ye na Tati Mabiala, azali journaliste attendre micro, mais à la fin il faut bomba ba photo. Absolument il faut ba ba photo. Et ceux qui ba ba photo to comme na air internet a routiango na internet. Alors bino nini to comme na air du verso, to comme na air ya autonomie ya moto, to comme na air ya ba photo, to comme na air ya information, to comme na air ya vitesse. Boni soki Aristide Mobebisi asali interview na moto ati photo et quoi problème li kudu na bino ebimi na polele ebimi na mpasi. Et maintenant si on a tout na faille monama yo ke yo avant Pascal Isuba kupa yo ke combien de fois kotala Pascal Isuba yo moto lingi Pascal Isuba koleka bato nyonso oso kenda kotala Pascal Isuba combien de fois. Ah maintenant yo siko okomi kuna ozo finga Tati Mabiala na miso bato tu mokili mobimbe moni. Alors botala siko ndenge nini Tati Mabiala na bato na ye basali, parce qu'il faut yeba information ngo ndenge ezali bolo bakamaka mondamo te pona bino bozwa raison. Non, tango yo fingi moto o babengi moto avant ya za la politicien za moto, avant za la président zali moto afingi Tati Mabiala. Est-ce que Tati Mabiala azongisaki te? Ale bon ngana kozongisa motindo nanga ba komi texte
bafuti na journaliste balobi journaliste Aristide Mobebisi tia biso yango na internet. Bon mabe ya journaliste ezali wapi? Journaliste mosala nini? Po nini akela kotanga ki journaliste? Ezali pona aliaka nango te? Ezali pona aliaka nango te? Bino mofingi moto donc bino olingaki bino ofingi Tati Mabiala aza muwumbu na bino aloko batata na bino bakosala pe kuna na kati ya Congo baza pe ba dignitaire bino moko ozo déclarer yango maintenant moyibi ekomi ka Tati Mabiala. Tati Mabiala asali pe texte na ye batindi bapesi no Aristide Mobebisi bafuti mbongo Aristide Mobebisi longtemps mabe ya Aristide ezali wapi? Topesi Aristide Mobebisi merci parce que baza ba confusionniste baza ba complexé bazo comprendre ma logique à makambo ndenge zo kenda te toza na kata poto toza na kata Congo te et soki Tati Mabiala alongwe na Congo aye na kati Europe akofana na kati ba loi Europe afana kati ba loi ya Congo rule mbeba te non bino mwana ki Tati Mabiala afinga ki bino mais Tati Mabiala akena nzela siko ya journaliste atini message alors siko bozwaki yango boyambaki yango alors internet ningani bomoni bino bajoba to bolobi ko bino oyebi kofinga bato mais bomoni stratégie ya Tati Mabiala aningisi bino to boleli alors tango bino boleli bolobi ko bokena kobata masiko na sima karanda na Aristide Mobebisi pona bobebisa Aristide Mobebisi na karanda lokuta bomoni siko ndenga nini Aristide Mobebisi na karanda ba répliquer bino sikoyo bokwei kao bokomi kolela bokomi obimisa ba secret na bino moko o bino olala kana mibali bomoni ba stratégie bomoni baninga mibali Aristide Mobebisi na pesi bravo karanda na pesi bino bravo Tati Mabiala pe na pesi bravo parce qu'il faut qu'on l'axe na ba jobaton Tati Mabiala soki lelo balobaki que Tati Mabiala yakaki na matanga ya Pascal Lisubate kasi bino lobini kasi bino bolobi nini mais Tati Mabiala lobinga la kokenda et na kokenda officiellement bon Munari akendaki officiellement est-ce que Munari akendaki matanga wana officiellement lokola Tati Mabiala akendaki lokola Bamberi Martin bakendaki lokola Adada akendaki bakendaki officiellement parce que tozo vana na kati ya France oyo makambo ezoleka na ndenge mususu na ndenge ya rule mbeba te parce que ba confusionniste bakanisi que toza na kati ya Congo non toza na kati ya France et soki ba famille famille ya Pascal Lisuba bazaki d'accord na Adada te na bato ya UPADES te kasi balungo loba bango te bino bokota te protocole ninga ko loba ko bino bokota te mais à partir du moment batiki bango bakota mais sali bino ba joba to o bozo luka mikanda na bino o bozali en manque bozo luka mikanda o boboka banguda bozo luka mikanda bozo bata manasima bozo sala ba jeu pona kozwa mikanda ba yebi stratégie na bino bozo luka mikanda bosali ba guerre siko ngala poser bino question tango basala ba guerre ezaka président moto ajora mindoki akeno boma bato ou bien ezali ba esclave ya ba président moto akeno boma bato mais là ba esclave ya Lisuba nyonso basaki ba guerre ba esclave ya Sassou Nguesso nyonso basaki ba guerre baza wapi baza na kati ba diaspora moko azali wana Elimbuson grand tueur ye wana bazali belé na kati ya diaspora parce que président moto akeno sima mindoki akobundaka te ezaka ba esclave na ye moto bakeno kobundaka alors tango ba esclave basali ba guerre esili bakimi na kati Europe est-ce que basali intégration basali intégré non amutu ekraka awa nazo démontrer bino par A plus B ba complexé ba ndoki bato basi basala ba guerre bato basi baboma bato bakima ba guerre bango wana ndenga nazo démontrer. Alors nana alaksaka ba symbole nana alaksaka R du verso Clarisse Akwala comme bino koko supporter te que ezala mwasi moko afandaka na Allemagne alaksaka ba symbole ezali nini ba drapeau ezali nini alaksaka R du verso ezali nini bino koko supporter yango te
alors to détruire Clarisse Akwala et nana zo salango Bernard Apongi akozwa nani atiki mwasi na ya ndako botala nazo lakisa bino ndenge nini Bernard Apongi atiki mwasi na ya ndako azo kosa mwasi na ya ndako bino nyonso bolandaka Bernard Apongi soki moto akosi mwasi na ye moko ya ndako azo bota na bana akosa yote moto zala libanda bo répondre na question wana Bernard Apongi akosi mwasi na ya ndako oyo azo botse bana ya ke wapi akozwa Olga Musutu abifinga Clarisse Akwala Olga Musutu joba atotono Misutu abali ko finga Clarisse Akwala ngapena linga kabo tokenda ba video lokwa yo lobi ko to saba video ko finga tokenda asali 2004 akini apakati après yenani Facebook amakila mabe bandoki ba vampire bango wana basali kundu bango wana Rodriguez André Luemba bandoki bango wana waba video na bango exact bazala video te bango bakanisi Facebook basala kango pona koya kofiga kwa bato non Clarisse a utilisé que Facebook pona kopesa ba recherche na yo ya salaka ba analyse na yo ya salaka décodage yo ya salaka décryptage yo ya salaka pesa ngo na mokili c'est ça Clarisse Akwala. Et Clarisse Akwala l'image de son père. Azali mwana sasute, azali mwana lisubate, azali mwana mokokote, azali mwana malanda ngombe te. Azali Clarisse Akwala à l'image ya nani ya tata na ye. Tozo la sabino jeunesse ya makambo. Abanda ko sala ba vidéo depuis 2008. Et na Angola ba yebiye, na Congo Kinshasa ba yebiye, na Gabon ba yebiye, na Congo Brazzaville ba yebiye. Na 2008 na continent internet 2006 déjà nazo loba nazo tina ba vidéo bo tuna ba archive na ngeza wapi na DRTV archive ya Clarisse Akwala eza na DRTV eza kuna na Angola eza na RDC eza na kati ya Congo Brazzaville eza na kati ya internet eza na YouTube alors bo tuna siko Congo page bo tuna Dark Press bo tuna Zenga Mambu bo tuna le Lion de Makanda bo tuna Congo Liberty. Qui est Clarisse Akwala? Botuna Bob Baka. Est ça clair? Botuna Congo Liberty. Botuna Zenga Mambu. Botuna Dag Press. Botuna Congo Page. Botuna Bob Baka. Qui est Clarisse Akwala? Nani bomonate? Et Clarisse Akwala azali avant tout moteke monga gulu avant zala soki nani azali moteke et identité bateke bakoyeba ngo partout na Clarisse Akwala frère ça bien clair bino ba confusionniste bino ba ndoki bino ba complexé bino bato bo mati avion kaka pona koya ko boka bangunda bino bato ba kosa bino na bata wa politique bino ba escroc vous avez incapacité à régler ba problème na bino ya privé ya famille na bino bozo confondre ba problème oyo ya privé ba problème na bino oyo ya intimité na bino ba problème oyo ya société bozo confondre ngo na ya politique bozo confondre bozo ba complexer minene bozo confondre misala ya bato. Et si vous avez un tati mabiala a sali bino si vous vrai coup. Tati mabiala y est officiellement. Bon fingi y a commis texte a tindi na journaliste atia. Et c'est ça rôle ya journaliste. Et quand même journaliste a pèse un bino un micro, il faut pèse un peu de l'autre côté. Et ça a pèse un na ba jobato, pas le finga bato. Bino vous avez contrat na réussite mo bébé. Bino no pesa ye bongo pona ya sala makambo ya sala kawana bino no pesa ye bongo et si quand tozo laksa bino bien clair banani bino bozali Roland Lévy ni tout yo lobi ko ba yakaki ko attaquer yo na ndako na yo que ozalaki na grand moko wapi grand ngo asala témoignage tel le grand ngo na natikala ko sala témoignage te
yo lo ba yaka ko attaquer yo na ndako na yo ozalaka na grand moko mais wapi grand ngo asala témoignage témoignage te wapi bilan ya association na yo les indignés 242 wapi bilan nango bilan eza te kaka lokuta kaka manipulation kaka likundu kaka bakalebas kaka kobimela bato na butu motakala kaka moyibi kaka koyiba bapasseport ya bato kaka kokenda koyiba bapasseport ya bato passeport ya moto bayibaka yango te passeport ya moto eza lokola silipe eza lokola brosse à dents mais yo koyiba passeport ya moto awa nga nazoloba te ke Sassou Nguesso 8% aza na raison te nazopesa bino loi ya nature e baloi baprincipe ya nature ezali nakovivre ke na mboka ya bato ombeba te lokuta Facebook eza ya bino te YouTube eza ya bino te tokomi na ere ya bafoto tokomi na bitumba batata bolakisa batata na bino bofixe bakamera bolakisa batata na bino tata na bino ezali Pascal Lisuba te eza Sassou Nguesso te eza Yobi Opango te bango to bazala babana na bango alo bino bolakisa oyo ya bino bokobomba na toujours na nsima batata bato mosusu mpona kosalela bato mabe esiko bobimi na mpolele bobimi na mpwasa nasi na siteke bino banani baza bavictime ya bavampire e bavampire wana bawuta wapi bawuta déjà depuis kala depuis balulu Gervais Mbumba Gervais Karanda Aristide Mobebisi Sadio Clarisse Akwala Bob Baka Norba de Paris ba victime yaba jaloux ba victime yaba to bazana likundu et bato bazo bomba na que bazo ça la politique lokuta et na sina yebsa bino que politique République du Congo tika ko sama siko boya na ba réponse na bino mais no botal sa bato que bino boza famille te na batamba tamba na ba John Benit na ba Tati Mabiala na ba Bernard Pongi na ba Birangi o bosala makelele kuna soki bino bozaba ndeko te bozaba ndeko bosonaka nini bosonaka na Tati Mabiala mpona nini parce que Tati Mabiala azwaki position na ye bien clair abino kosala isu na bino te parce que bino retardeke bato est-ce que na kati ya Congo ezali ka Tati Mabiala moto aboma bato munari nana boma bato te alo bino bozala nsima nani ya munari aza boma bato wakosaba fo billet munari oyo alembi kokenda kofixe mwasi ya Pascal Lisuba na kati ya matanga alembi me bomoni Mberi Martin te bomoni Tati Mabiala te est-ce que bozomona différence ya moto oyo ake officiel mo na matanga na moto ake officiel te na matanga ako oleka na nzela sima comment les calendriers sima nazo linga kotalisa lelo que ezali na bato o bakota na kati internet depuis bango bakota na kati internet balakisaka bilomi na bango nga naza na kati ya Congo te nazo loba makambo ezo lekana na kati ya ba diaspora c'est-à-dire toza na kati ya ba loi mususu mais bato bakolingo importe bakolingo kokamata makambo ya Congo ya rulo mbeba bayaka siko kobundela ngo na kati ya mboka oyo ezala ba loi mususu wana makambo Clarisse Akwala loba alors soki bino bolingi tolobela makambo ya Congo biso nyonso tokenda siko okuna na Congo biso nyonso tokende na Congo tovandi tofixe baninga tobandi koloba makambo ya Congo na baloi ya Congo oui parce que faut tozala clair tozolobela nini tozolobela makambo ya Congo na mboka bato mususu oyo eza na baloi mususu ou bien tozolobela makambo ya Congo na kati ya Congo na kati ya loi ya Congo oyo enroule mbeba
confusion eza na place wana atalisi bino isu confusion alors bino bolingi nini bino bakosaka na banani bomoni moto journaliste lokola Aristide Mobebisi oyo atalisaka elongi na ye oyo apesaka bato micro na ye ntongo midi pokwa bobebaka atalisaka elongi na ye alobaka makambo alo bino bobombani na nsima bino olakisaka même pas bilongi na bino te bosala bino kotia bacommentaire na lokuta parce que bozala kati ya manipulation bozala bacomplexe oyo bozala na incapacité kolakisa bilongi na bino boye bofinga bato en katimini mais Clarisse akwala te e Bernard Pongi moto asala yango atiki mwasi na ye ndako akozwa mwasi mosusu mpona bafinga Clarisse akwala nazolobela bino makambo ezoleka na kati ya badiaspora ngai nazafandaka na kati ya Congo te ngai Clarisse akwala navandaka na kati ya badiaspora nayebi ko na Allemagne eza na baloi na Toronto eza na baloi na Los Angeles eza na baloi na France eza na baloi nazolobela makambo ya badiaspora boya kombrie Clarisse akwala te e Perpignan ezali na kati ya Congo te Perpignan ezali na kati ya France eza na baloi mosusu e soki bino olingaki Karanda na Aristide Mobebisi bakenda kopanza biloko anga na botel na bino tozovanda na baloi mosusu e bino baconfusionniste oyo bokima baguerre bolandela Sassou Nguesso ayiba pouvoir na bino bolanda ye azali wana e Jérémie Lisuba asalaka wapi asalaka kuna na Congo e moto entrepreneur ya monene oyo asalaka atongaka bandako kuna babengi ye soki Roger Rock azalaka kuna na Pointe Noire kuna Roger Rock azali nani azali ndeko ya Jocelyne Lisuba donc noko ya Jérémie Lisuba bolanda bango kuna na Congo olio bosaka bagrimace na bino na kati ya mboka bato mosusu oyo na kati ya mboka bato mosusu balobi ke biso tozosala intégration moto nyonso oyo awuti libanda aye il faut avanda na baloi na biso alors bino bokoma otika baloi ya bamboka na bino oyo bino boye alors bino bokoma otia siko loi na bino bavampire bokoma otia loi na bino bacanibale bokoma otia loi na bino ya bamanipulateur ya bapervers narcissique lokuta ya baantisociaux lokuta alors naleka siko na Isidore Ayatonga Isidore Ayatonga yo tikala kozala porte parole te yo tikala pe kokenda koluka mokoko na Turquie te obuka kaka lokuta wana na kati ya internet obuka kaka lokuta alors toleka siko na nani na Ferreo Lobembe famille ya Ferreo Lobembe Clarisse akwala komona ya kwala za obembe te tokangi mwana na bino Ferreo Lobembe na komba ya Clarisse akwala Clarisse akwala azali obembe te tolingi baconfusionniste te soki bino bomesana kobatama na nsima ya Lisuba ya Sassou Nguesso ya yombi opango wana bino mais Clarisse akwala azali akwala sikoyo na ere sikoyo ya verso argument contre argument boyoba argument nafingi moto te naopesa kaka ezobima nazopesa kaka baargument ezobima bopesa oyo ya bino boyebi kaka koyiba bapasseport ya bato bobomi bato kuna na Congo boye na kati ya diaspora bokoma oyo kombrouye bato alors que boza bandeko boyebani ni likambo wana nga kobimisa lelo bato ya WhatsApp bato ya Facebook ni likambo wana azobimisa lelo etango nga nalobaka par rapport a baloi oyo ya bamboka biso tovandi nalobaka par rapport ya Congo orulo mbeba te e baconfusionniste oyo bayebi champagne ezali nini te bayeba bateke bazali banani te bayebi matanga ezali nini te bakoma olela mpona bamoni photo mpona bamoni champagne mpona bamoni verre de vin bakomi kolela e Tati Mabiala alakisi bango ya monene sikoyo bokende kopinga Tati Mabiala e riposte ya Tati Mabiala epesi mobulu bino okazaki Tati Mabiala azalaki nzete bino okazaki Tati Mabiala aza moto avant azala nani chef azala porte-parole ya opposition parce que azali chef de file te azali porte-parole ya opposition bino na motema na bino likundu baswafe ya baposte bokansi azali chef anani
azali porte-parole ya opposition et apesaka position na ye asa apesa mokili mobimbe yoka et so bino olingi oyoka yango te parce bino ozala baconflit na bino na tati mabiala mewana bino e bino bato mokoko est ce que mokoko bapesaki ye micro te aloba est ce que basalaka procès ya mokoko te mokoko aloba moto aloba kuna biso toyoka eza dabira na okombisa lisa baloba est ce que mokoko aloba donc botika kosaka na bato boza na baconflit na bino na bafamille na bino boregle yango na kati ya bafamille na bino bokobatamaka na nsima ya kongo ezalaka te e apartir ya lelo efo boyeba bernard pongi babirangi kuna John Benit bango nyonso John Lewis bayebani na tati mabiala baza bafamille e Pascal Lisuba azali nani aza moteke avant azala Nibolonde azala Nibolek azala na sud aza nani moteke eki moteke ezali kaka surnom mais sinon baza baantio eza na kati ya ADN ya moto eza kokomama donc moto akoolongola yango te donc siko bozwi yango ya monene bino bato oyo boyebi culture te bomoni Norba de Paris azosala makambo na ye boyebi culture e art te bomoni Clarisse Akwala azosala art na ye na elongi na ye ezali art bayebi art te bayebi champagne te bayebi art te bayebi musique te bayebi culture te bayebi eloko moko te bacomplexe donc éducation de base eza te batata na bino baboti bino kaka yofele boza na éducation de base moko te yango na bolandaka ke wana parrain na nga wana Pascal bozolanda batata bato mosusu parce que bokoko ozwa batata na bino comme exemple te vérité yango wana yango na basali Facebook te mpo na bino bakotiaka bacommentaire ya lokuta moyibi nga nasali clair ntongo midi mpo Clarisse Akwala alakisaka elongi na ye e bino boza na capacité wana te e capacité na bino ezali kaka nini boza bacomplexe parce que boza na problème nani na batata na bino na bamama na bino oyo batikala kopesa bino éducation de base te oyo batikala kopesa bino affection te problème na bino eza na place wana yango wana bokenda koluka baaffection mpo baparrain bokenda koluka baaffection na kati ya franc-maçonnerie bokenda koluka baaffection mpo bapasteur bokenda koluka baaffection na bino na kati ya église tokomi sikoyo na ère du verso na ère ya autonomie ya moto e Clarisse Akwala azali à l'image ya tata na ye oyo babengi Akwala bofixe bakamera boloba sikoyo bobimi na mpolele bobimi na mpwasa ezalaki politiki te ezalaki mpe enterrement ya Pascal Lisuba bino okendaki te bino bozoluka bapapier na bino parce que boyi kobwaka bangunda parce que bakosa bino na bapoliticien et que bapoliticien wana bakosa bino babwaka bino boza baesclave ya bapoliticien c'est tout nani tomona mokoko abima te nani tomona soki mwana nani abima te parce que bino boza baesclave et maintenant bino baesclave botiki sikoyo cible na bino bokoma oluka bato mosusu bozalaki na contrat na Karanda te na Aristide Mobebsi te na Sadio te na Clarisse Akwala te na Gervais Mbumba te na boza na contrat na babobe baka te moto na moto aye na ndenge na ye wana vérité ifo toloba oregle baproblème na bino bafamille na bino na nkombo ya Congo te e bino bajo baton boza barebelle boza na manque ya affection Lionel Ngamba aza victime ya vampire Bokilo azali victime ya vampire botala ndenge nini fai mona makena ko atake ya buzobu mais nani na kati nani na bya mikonzi joso wana azala bato na ye te mutu na mutu azala moto na ye soki yulu alobi ka na bato na ye azala bato na ye mokoko azala bato na ye azala bato na ye tati mabiala azala bato na ye sasungeso azala bato na ye mutu jo Mathias azala bato na ye mutu na mutu azala bato na ye mais yo koko sala te que
moto o alongola côté ya Sassou Nguesso ayaki pa na yo parce que yo olingi Sassou Nguesso te. Mais non, soki yo olingi Sassou Nguesso te, soki moto mosusu alingi Sassou Nguesso, mais tika ye. Mais botala bino siko bajo bato. Bongo forcer bato bakende oluka moto na forcing babalaka mwasi na forcing. Yo so mwana côté oke obala mwasi na forcing yango esibi. Moto na moto aza na moto na ye o alandaka ye. Donc yo Bernard Pongi alias sommeil okotela mate okende kodu otiki mwasi na moko ndako okosi mwasi na moko ndako oke kozwa mwasi mususu afinga Clarisse Kwala. Maintenant ya fingi Clarisse Kwala. Clarisse Kwala azoloba te. Ye moko mutapakati asa ba video alukaki tembe asa ba video bobanga ka baninga bakete kala yango na banda koloba déjà depuis kala yango onyami Wilfried onyami kaka lokuta Wilfried onyami azozwa bato mususu mpona bafinga Clarisse Kwala. Wilfried onyami Wilfried azozwa bato mususu bafinga Clarisse Kwala. Mais Clarisse Kwala asali bino nini? Cerveau ya Clarisse Kwala eza bino mo bozala ba cerveau. Nazo laksa bino Congo. De père en fils en petit-fils. Bazaka ndenge mokili wa. Donc bazali à l'image ya bakoko na bango. Et bango bakoma continuer yango. Et bandani bako stopper yango ezali yonanga. Foko stopper yango. Koloba na onyami stop. Koko na yo sa échoua déjà depuis kala. Bernard Pongi stop. Tata na yo asala ba guerre. Akufa na ba guerre. Non. Soki moto azui ba photo na yo. Azui biloko na yo. Ako sala ngo mobulu. Yo il faut okoma. Il faut koma mokili mobimbe yoka. O eza modèle. Awa nazo laksa bino eza modèle. Isidore ya tonga bo fixer ba caméra bo répondre à Clarisse Kwala bo sala moto. Parce que bozala na ba argumenter. Boza ba ndinzi ba kafa. O bozo kenda na komba batata bato mususu. Ngira na laksa katata na ngato nazali Akwala. Makila ezala kati ya nzoto na ngaza ya Akwala. Ezali obambe te, ezali ya Isidore ya tonga te, ezali ya Bernard Pongi te, ezali ya Tati Mabiala te, ezali ya Sassou Nguesso te, ezali ya bango te, ezali ya Kwala. Mais bino bozala makila nde ya basasu, ya ba mokoko, ya ba Nzo Mathias, bino nde bozala makila wana. Menga te? Ba mususu ba koko na bango bazala kolon, loka Ferroyo lo bébé, koko na ya za kolon, ya mondele. Mais Clarisse Kwala te? Siko na laksi bino wakoko na. Bomoni? Bongango. Bo beta wana na kopesa bino ba mot clé. Bo beta wana. Boko mwana bango bazali wana. Il fait civilisation. Donc tu refais partout dans la planète Terre. Donc bo yela ngaba grimace na bino pampa wana. Et boko sala kango jamais na Clarisse Kwala te. Siko ozwi yango monene siko. Andoki. Bato bato boma bato. Ba complexé. Bato ba vivre à l'image ya bango. Bobimi na polele bobimi na pasi. Incapacité à kokenda kokunda Pascal Lisiba. Car osama kelele. Usama makelele. Kama usama makelele. Atroma sa. Buta ba batisera ngo. Bino boza ba déconnecter. Ba kosa bino. Oh nazana ba parrain, o ba kosi bino na kati ya formation le puta moyi. Boke na kati ya ba formation.